Kinshasa mbote nazala kane sengo ya kokuta na bino soki nazali ko présenter solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Sur instruction ya vice-premier ministre, ministre ya intérieur, gouverneur ya province ya Nord Kivu, ayambaki ba famille ya ba victime ya ba bombe ya ba M23 tozali bongo na boire mana boza ba détail nettement. Liste ya ba victime ya génocide rwandais ezali ko s'allonger na province ya Nord Kivu. Lobi eleki 4 autres pays ba blessés victimes ya ba bombe ya coalition M23 badalaki enregistré na Bweremana. Na yango sur instruction ya vice-premier ministre, ministre en charge ya intérieur, gouverneur militaire ya province ya Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ayambaki ba famille ya ba victime oyo ndenge awa. Conseillère principale et gouverneur militaire en charge des droits humains à Talissi. Nous avons ici 3 familles parce qu'il y a une famille qui a perdu 2 personnes. D'autres familles ont perdu une personne. Ça fait le total de 4 personnes. Et aujourd'hui, le VPM il est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bweremana. Raison pour laquelle il a délégué le gouverneur de province qu'il puisse recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bweremana parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Na mupanzi na bango ba victime pe ba talisaki lolenge nini bazali ko traverser situation oyo pendenge nini ekomelaki bango. Ngombe ziko natoka mu milima zinapiga Minova zinapiga Bweremana. Lakini kimutusaidie ko tu. Hii banani ba M23 mubatoshe vraiment mutusaidie. Si tunaisha na iko njoo ya mara kwanza wala ya mara pili lakini M23 inafutesa sana. Kasi esengeli boye bake le 2 août 2024 lors ya commémoration ya génocide congolais ba victime ya sika oyo bakozala mise en terre na cimetière Génocoste. Keyo maire ya province ya ville ya Goma Faustin Kapenda sali présentation ya ba présumé criminel oyo bakangaki na la police nationale congolaise. Retour en image. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme. En amont, un bon renseignement, pas subir. Mais Dieu merci, nos services, 24 heures seulement après, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtre à Kéchero. Il y a même les minibus qu'on n'a pas tractés qui devraient être ici plein de sang. Et l'auteur, c'est ces militaires de Satan 2. Et son compagnon, c'était un épris de justice. C'est la 3e fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. On a suivi toute une nuit dans Kasika, Majengo, Mabanga Nord, les crépitements de balles à Mugunga. C'est cet élément de APCLS qui se fait pour Wazalem.
Et il a tué un jeune homme de 15 ans, côté Mugunga. L'arme est là, qu'il a utilisée. Ça, c'est dommage. Nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux de nous fournir seulement les renseignements. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà les résultats. Et les militaires en tenue, spécialistes, lui, je ne sais pas où ils trouvent les armes et les munitions qu'il fait louer aux criminels. À 25 $ la nuitée ou par occasion. Situation sécuritaire na Kasai général Silvano Kasongo Kitenga Sangisa Kiba commandant ya ville ya Chikapa boza ba détail nélément. Commandant ya la police ya province ya Kasai, le général Silvano Kasongo Kitenge Sangisa Kilobi eleki ba commandant ya ba sous-siète ya ville ya Chikapa et Sika Wapi basalaki point sur situation sécuritaire. Nous avons réunion menée na ba commandant au niveau ya sous-siète ya police. Na ndongo faire d'essai pour la situation sécuritaire sur la province ya Kasai na particulièrement na ville ya Chikapa. Tu vois que qui mes alliés depuis les premiers jusqu'à l'autre situation est calme, il n'y a pas de crime, aucun crime, aucune extorsion, aucune visite domiciliaire. C'est chose à calme. Kasi na même occasion, le général Silvano Kasongo Kitenge a pesaki mise en garde na ba policier oyo bazali kosala tracasserie lors ya ba patrouille. Ba tracasserie mikolo ya ba patrouillère ba toute sa population. Et pourtant, vous voyez que liberté zali garantit la constitution. Biso mosa biso ba policier zali ko garantir sécurité à batona biloko na bango. Et mosa biso zali ko population etambola ndenge lingi. 24 heures sur 24 heures. Bate kanenge balingi. Moi ça besoin que le bandi au bas sa population. Alors comme ba patrouille moi ça ba kei ba kuti ba tolibanda ba teka comme que sa bango pour ne boter héros pour ne boter mon héros. Pourtant ça couvre fait. Et tardive dans le bac la fois passée. Et tardive les infractions où tu as. Et comme ils ont les attaques ça va mibi. C'est bon tu dis ba mesure moi strict. Tu ba na ba colline misato ya biso ya Chikapa ko tia ba officier supérieur na ba na bango de façon que na ba moto na ba jeep de façon que ceux qui population ont des problèmes la mitungisi ba bengi na numéro wana to c'est que la population ba ta calme ba te ka ndenge balingi ba tambola ndenge balingi police azawara pour na bango patrouille ezali pour na ko sécuriser bango pour na ko luka ba mibi banguna bato babandi o batukisa bango. Et ça te bomoni police bande ko kima, bomoni police bande ko kanga moi terrasse bande ko kanga ma boutique. Non, ba mi binyo sowana ba commandant na bango. Bandana na bango soki to monika ma tracasserie na secteur bobi axe boy to kangi o chef ya patrouille ya secteur wa. Bon ça besoin confiance, comme ça no ba numéro, ya ba axe ba colline wana misato. De façon ceux qui problème ezali bobengi on. Numéro de permanence bobi yango 083 83 544. Bobenga numéro wana. Si bobenga numéro wana ki awa na Dibumba, awa na Kele, awa na Kamalengi, awa boye na RVA tozana mitungisi ba patrouille. Jeep ko ya mango ko kanga bato wana. Mutu moka saki mubulu la fois passé sergent major to kangie ye wana ko okende auditora. Patrouille ezali pour la population. Ezate bo mo na police bonde okima. Non. Bozala na ezate duka na bino ko tambola ndenge bolingi. Ah oui, boende ezalaka ba numéro yango wana epesami bomoni biloko ya mabe bobelela po bakanga bango afin que ba punir bango ndenge mibeko ebongiseli bango. Eke yo. Otambola ndenge bolingi, otukisa moto te, otambola na yo, eza liberté eza droit na yo. Ceux qui police ya moni suspect ko interpeller yo, atuli ceux qui sac atali esili. Ezate abanda ko senga mbongo non wana ba mibi. Donc to pesi ba numéro wana, ceux qui problème ezali bobenga biso. Merci. Ndaku ya kin bopeto ezali kobimisa nchudi na ndenge kosakana te gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba akendaki kosala visite ba travaux ezali kosala ma kuna boza ba détails na commentaire oyo.
Détachement d'honneur de mon commandement. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Excellence Daniel Bumba Lubaki a effectué qui visite d'inspection, ya ba travaux, ya réflexion, ya bâtiment, ya hôtel de ville ya Kinshasa. Accompagné na vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi Peba membre misusu ya cabinet, premier citoyen ya ville ayaki ko se rendre compte de l'évolution ya ba travaux lancés au sein ya établissement Oyo dont installation ezali na etamoko pardon bokondima teke Oyo bozali komona ezali ba bâtiment ya hôtel de ville. Après la tour, il y a bâtiment, gouverneur ordonnaki une entreprise chargée pour l'exécution de travaux Oyo, babe tamisala Oyo chaud dada de façon que et si la mbangu au regard il y a des défis et belé Oyo ezali causer la bango. Par rapport, c'est dans 2 semaines, on a besoin de 300. Pourquoi considérez vos travaux par rapport à la plateforme, il y a des carreaux, il y a les panneaux qui sont allés de l'électricité partout. Avec l'électricité, on était encore, il y a beaucoup de problèmes d'électricité avec les panneaux. On va refaire le tout. On a pas seulement fini. Et alors pour l'aménagement à l'extérieur, l'embellissement. Partout, dans même des villes qui sont faites. Et aussi un peu de l'extérieur de la route, dans le même lieu. Le rond-point, l'aménagement du rond-point, ça peut intervenir dans 10 semaines. Vous avez déjà vu des paysagistes, il n'y aura pas une fontaine passée, on a pris les avenues environnantes de Télévé pour pouvoir... On a une fontaine là-bas. C'est un jet d'eau, pas une fontaine, des jets d'eau. Donc qu'est-ce qu'on peut visiter ici en termes de travail? En termes de travail. Il n'y a que ça. Ah, des capitales. D'un bureau à un autre, patron ya ville a profitaki na occasion oyo pona ko s'enquérir na situation ya ba agent pe ba cadre de l'administration provinciale oyo bazali impayé depuis près de 3 ans. Ça va déjà, il faut voir dans quelles conditions on travaille, parce que n'importe ce n'est pas tuer le résultat. Ok, merci. Tala! En tout cas, ekamwisi biso eta ya bâtiment ya hôtel de ville ezaleli ndaku ya kin bopeto yango moko ezali mbindo ezali kobimisa ntudi na ndenge ya kosakana te. Oyo kindoki te ya boye toloba te. Eke yo! Monsieur l'alligator, l'issue ya Fachi Beton azali ko bénéficier na confiance ya population congolaise. Monsieur Gilles Alingete adingami na ndenga kusakana te po azali kusala musala na kitoko avec impact pe idéologie bozoba détail. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. Pona nini motema mabe ya boye. Pona nini motema ya bondoki boye. Lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général Nayango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo selon vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama ba pesi ba mbongo par-ci par-là pour na kobebisa image ya IGF pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire.
kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Jules Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wow boti ka monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na kitoko oyo azali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar Yaroka de Kinshasa dont ba travaux ont été lancés lobby eleki na mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Jules Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Bokondi Matema Tanga esali 4 ans balelaka kaka balelaka nani yende père fondateur ya Izipa le PDG Martin Ekanda Onyangunga famille s'est décidé qui bapanza matanga na ye lobi eleki retour en image. Soirée ya mokolo ya lundi 15 juillet 2024 et kotikalaka à jamais gravé na mitema ya bato po ezalaki mokolo moko marqué na cérémonie monene ya veillée mortuaire organisée pour la commémoration ya 4e anniversaire depuis disparition ya père fondateur ya Izipa le fait PDG Martin Ekanda Onyangunga. Soirée elekaki kitoko avec un pacte pédologie na site mythique ya Izipa Mushi na présence ya PDG ya Izipa l'héritier du trône Martin Ekanda Odimba le béton de l'enseignement supérieur famille biologique ya PDG Martin Ekanda Onyangunga ba chef coutumier ba ami pe connaissance ainsi que communauté mobimba ya Izipa. Tour après tour, différentes personnalités bazwaki parole locaux, la secrétaire général administratif, secrétaire général académique, président ya INAF, bango bazwaki maloba pour na kosala témoignage ya oyo ezalaki papa Martin Ekanda Onyangunga.
Tangu Azwaki Maloba na tour na ye, les bétons et enseignement supérieur, l'héritier du trône, les PDG Martin et Kanda Odimba, na qualité na ye, ya successeur, liquidateur, pe représentant ya bana nyonso, arondaki ba vibron, hommage mérité, pour na nyonso oyo papa Martin et Kanda Onyangunga asali, pour na république, pour na ba génération nyonso, ainsi que ba personnes vivant avec handicap. Puis juste après, ne a profité qui na même occasion pour na commettre fin na deuil oyo sali déjà 4 ans. Martin Kanda Onyangunga, notre père, notre oncle, notre grand frère, selon que nous sommes ici, nous a quittés il y a 4 ans. Et 4 années passées, nous n'avons pas encore terminé, on n'avait pas encore terminé ces deuils. Aujourd'hui, devant tout le monde, j'aimerais rendre un vibrant hommage à ses frères et sœurs, famille que vous êtes. J'informe à ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 4 ans que ces sœurs dorment par terre. Ça fait 4 années qu'ils sont habillés en noir pour pleurer leurs frères. J'aimerais, au nom de toute la communauté, j'aimerais que nous puissions les applaudir. Et aujourd'hui, en ma qualité de successeur représentant tous les autres héritiers de Martin et Kanda, j'ai le plaisir de leur dire qu'aujourd'hui, nous terminons ces deuils. Terminer les deuils, ça veut dire rendre un hommage à notre père, ces hommages qu'il mérite, pour tout ce qu'il a fait pour cette République, pour tout ce qu'il a fait pour les enfants du Congo durant plusieurs générations, pour tout ce qu'il a fait pour la société civile congolaise, pour la communauté des personnes vivant avec handicap. Pour tout ça, on ne pouvait pas l'emmener à sa dernière demeure comme tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons ensemble réuni les conditions pour ces hommages et pour terminer ces deuils. Terminer les deuils, ça veut dire que nous lui avons donné une adresse, sa dernière adresse, au nécropole, mais les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, derrière moi, toute la famille, derrière moi, toute la communauté de l'ISIPA, tous ceux de l'ISIPA qui êtes là avec moi ce soir, depuis le 1er septembre 2023, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons travaillé d'arrache-pied, et je le répète, et grâce à vos sueurs, aujourd'hui, nous avons donné un mausolée, une adresse. Ainsi donc, cérémonie ezalaki sanctionnée na signature ya livre d'or suivi na musique folklorique oyo ekendaki na tongo ya mardi 16 juillet 2024 esika wapi cérémonie mususu ezalaki prévu cérémonie ya dévoilement ya mausolée ya père fondateur ya Zipa Martin et Kanda Onyangunga
érigé na cimetière nécropole entre ciel et terre. Et que yo! Nani atindi ba policier ba bimisa batu na lupangu oyo esali ba dega na ndenge ya kosakana te tozali na veni Zando na commune ya Ngaliema. Batu bavanda kaka boye na tongo na bandaku na bango na kati ya lupango oyo bozali komona bamona kaka boye ba policier bakoti babandi kobwaka ba biloko na bango libanda na ndenge ya kosakana te biloko bimi libanda ya lupango tozali awa na veni Zando na commune ya Ngaliema. Bango bazali na bango ba simple locataire ba yebite nini ezali koleka sibitima kaka boye ba mona sans avertissement ba se retrouver na balabala. Selon l'information tozwi sur place biloko ya batu e bebi na ndenge ya kosakana te ba mbongo e bungi ba téléphone e bungi peut ba signaler quelques arrestations. Papa botela biso makambo oh basoda ba yo fanta biso bilo noto na ndako papa to ba locataire botala sabotage botala vraiment botala biso to ba locataire botala nde ba sali biso botala to ba locataire botala papa mbongo la biso nyote na ku to ba locataire botala sabotage ba sali biso papa botala vraiment ta bino moko botala papa botala papa botala nde ba sali biso papa botala nde ba sali biso ba sabotage awa botala so penda loi peleza mboka oh papa botala biso likabo botala ba sali biso botala biso. Papa ministre d'État, ministre ya justice papa Constant Mutamba oyo mikolo oyo bazali kobenga les propriétaires de tous les dossiers awa na veni Zando na commune ya Ngaliema bana Congo balingise eloko moko justice et salama. Dossier à suivre. Selon la plus, Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance et fidélité. Botika, te souhaiter joyeux anniversaire. On a Sabrina Nzaku, nous allons célébrer. Mbotama na Mokola Lelo, Kolia Pekomela, Ezali au rendez-vous. Profitez bien. Na Mokolo Nayo, que du bonheur. Vous savez qui n'a pas image, je fais ça, merci. Na Jacob Kayanda Azalaki na Sima Caméra Bondi Vuku Azalaki na régie finale Bamata Bakita Balkoma Bele Ngai na Bini Kutani Lobby.